Na mosala dans le Belawa. Bonjour. Ça les dans la monnaie. Mbote Nabino, Balandino soit bosolo na politique et sika bozwami. J'espère que vous allez belé. C'est un samedi, chaque jour on fait le travail, même le samedi nous sommes sur terrain pour parler, pour vous faire découvrir, pour nous dénoncer, pour nous soutenir. Tozalaki na commune ya Lemba, bomoni ce qui s'est passé là-bas avec des sinistrés ya Mbula. Awa toye na deuxième chantier oyo mokonzi mboka legaki. Le chef de l'État legaki kuna na Mbanzalemba. Biso to wuti pe kotala bato wana place baza na commune ya Lemba bomoni. Awa siko tozali na Kianza. Ezali nzela oyo oyoka babele la nani super Lemba Kianza commune kei. Donc awa po kendeti na route universitaire nzelo koleka yango. Mais nzela oyo ekatana ki pona Mbula wana na lakisaka bino mikolo euti koleka esika oyo toyaka tanto totambola na mwana mboka Deoka Songo toyaka ba série wana. Alors sikoyo place yango yango pene bukani nzela ezate ekatana na mite ya mibale eza kosangisa ba commune mibale. Commune ya Ngaba na commune ya Lemba. Alors bato bazali koto ba commune na difficulté que ne kuna bato bazakuna pe bazana difficulté ko ya awa moya koleka ezozala te. Alors ce qu'il faudra faire eza kosenga na ba bourgmestre mibale. Eza kosenga na ba bourgmestre mibale. Eza kosenga na bourgmestre ya Lemba, eza kosenga pe na bourgmestre ya commune ya Ngaba basanga na pote bazo ba disposition parce que ndenge bato baza koloba kuluna et s'installer ka pembeni awa. Moi mi tukelate, moi pe bato makoloba lekezate poso bato makoloba baza koleka, baza kopesa retard na génie militaire ou aza na charge ya kosala nzela awa. Kobongisa pont oyo. Donc dans un premier temps, ce qu'il faudra faire, faut bazo à mesure moko conservatoire. Donc batala na ba venu o ezali na ba extrême. Première avenue, deuxième avenue de gauche à droite. Ba meka ko sala ba pont moko en attendant permettre bato banda ko katsa. Mais ba renforcer pe sécurité parce que Ngaba a réalisé na problème ya kuluna. Donc là ba situation boye, ba kuluna ba profiter nango pour na sécuriser la population. Trésor Kalafay, nous sommes venus un samedi hein, oui, comme d'habitude. Moi je tiens à saluer Moussala au génie militaire dans Sala. On se plaignait que tam sous problème matériel, est-ce que banger pour la construire Zali, mais en notre temps surprise tout le monde génie militaire à banger pour la construction, mais nous au lobby il faut qu'on permette bato ba passer ba les cas na avenir environnante pour leur permettre bango ba ça madame na moni moi na moko je crois ba 5 ans petite classe na kokite na caniveau azindi mais aussi ko concerner population les cambo ya ba bouteille en plastique na ba sachet yango ndeza à la base ya fondement ya pont ce qui ma cambo ni salagité soit que ma cambo ngai komati donc la population environnante va prendre conscience que au meli mai na bouteille en plastique au sali sachet lukata o tumba yango. Ça fait que tout le monde, ce n'est pas la meilleure solution. Mais si on a balabala et qu'on baby ça balabala, lobby pour attaquer ça là où on boucle. Il faut vraiment qu'on veille les Cambouana, mais les Cambouana sécurité. La mode bande de combien parce que c'est quoi? Moi, pas ça sur activité commerciale. La mode la mode pas ça malé. On m'attend lambi faut faire malamu n'engeni. Banani bakoya reliant. Donc ça les Cambouana bravo dans la militaire dans ça là-bas ça. Très bien. Alors on va peut-être observer parce qu'ils ont interdit soda les grands la TVT. Les a passeport soda l'oba mais néanmoins pour le chapeau na génie militaire pour on va passer au salaire. En tout cas au VD salaire naé mais au pneu ba soda il faut sentir que ça il y a soda et zali. Ça dit bon piquer liquide discipline. C'est ce que j'ai aimé. Le matériel, là, on peut sika. On a génie militaire, on a coup de chapeau dans matériel, avec espoir que Koume la terre, et que ça, on a l'ombango, pas maté, tous en décembre. Décembre, on va fêter ça déjà. Donc, tous en décembre, tout là. Mais l'activité, nous sommes commerciales, les alliés paralysés. Ils ont paralysé. Tout le monde va pharmacie, les alliés, église, les alliés, tout le monde va maison de couture, les alliés, tout le monde va location à musique, les alliés, tout le monde salon de coiffure, tout le monde même bateau belé, macambosé belé, mais ça sur quelque chose. Oh là là, ça fait très mal. Mais j'espère que dans un premier temps, bah reçoit solution na ndenge toza ko loba ya reçoit ba venu wana. Mais na zape ko senga na mokonza mboka yebaka. Ce qui est bien, c'est bon. Ce qui est bien, c'est qu'on a rappelé, ça a droit à la journaliste. Commander Zali 3C. Na musala soda balobarango. Il faut commander, contrôler, corriger. Il faut qu'on ait 3C. Le chef de l'État est passé dans Banzalemba. Chef de l'État Leki Awa. Collègue chef de l'État Zalagi Malamu.
mais après chef de l'État suivi ni salami pour que Moussala et salama effectif. Génie militaire ba beti liboko baza ko sala Moussala. Mais est-ce que ba service ya mokonzi mboka baza ko leka pour la mosala qu'est-ce est-ce que baza ko sala yango? Et so baza ko sala yango ça va mais so baza ko sala yango c'est grave. Biso toye a na konzi mboka na komba mokonzi mboka te. Toye loko la liste ya peuple nous sommes venus nous imprégner la situation pour na kotala qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, moi je pense qu'il faut suivre tala kaya lemba ndenge ba sinistre batika libanda parce que suivi ezate. C'est quelque chose de positif déjà. Mais est-ce que quand le chef dit après, est-ce qu'il y a un service qui suit l'enchaînement, si accomplissement il faut vraiment qu'on veille dans les Cambouana pour à cette déclaration de la public peuple a CPL maintenant on appelle mon Congo ceux qui n'a simulé que salamité population comme aïko il y a un donc service la présidence de la République cabinet chef de l'État va veiller vraiment na exécution ma kamunyo so moko zamboka zo comme décision na place surtout la place publique pour bi maté ka zo no bébé là au salamuké vous avez le moment malam. Très bien, moi je pense que les alagi constate on a eu total kaka to yeba ndenge musala les abo salama on confie longo ya na génie militaire ça va au sala on va espérer que les besoins timing te peut permettre que l'activité et puis place ça c'est là moko ba to ba le rebelle longo ya vraiment na bande ko na biso ya Sokoto to ko en contact na bourgmestre ya commune ya Ngaba ya Lemba pour na mesure nini baza kozwa pour permettre bateau et baza koleka pembeni basa la bango mwa ba pont pour na kotika génie militaire azana faciliter osala musala au lieu que population à chaque fois que bato bazo leka musala le rôle ndenge za wana bato bazo leka moyen bango basala musala les autres ba empêcher bato et ko permettre bango ba continuer na bango kosala mais ils sont bloqués parce que ta logo la banger bande ko tombola déjà zelu mais à forcerie ya bato bazo leka moyen bango ba continuer ezate donc ba bougumestre bazali appeler en urgence il y a retrouvé solution na ba venir parallèle pour permettre à Ouaetika la chantier bango dans un délai bref faut ba pesi bango ba sala musala bazo sanzelo opérationnel surtout na décembre j'imagine so kinzelo esilité et kozala ndenge nini OK bazana bakokia ko sala ngo si seulement si to pesi bango tango sala yango bosolo la politique ya lelo ndenge tolobi mokonzi ayeba commander c'est commander contrôler corriger faut à la 3C komesana na baninga komesana na ba collaborateurs nos infractions yo so yaki otalaki déjà au pesi go misala génie militaire aye ko exécuter a commis ao baza ko sa musala mais est-ce que ba service na yo baza ko continuer ko ya ko tala makambo biso to dénoncer so ba service no ba yaki je pense que baningaki ba sa le rapport à qui des droits baningaki ba sa la déjà mais tala biso to ko dénoncer ngolo la presse o yaki musala esengelaki ba conseiller comité moko ya suivi ezala pour na ko ya ko tala génie militaire comment aza ko sa musala na ye modèle de temps ndenge nini de part et d'autre musala eza ko salam. On déplore même des Koulouna, que Koulouna est au salama makasiao. Mais génie militaire au bazar au salama, on va censé que sécuriser pour la bazar la carte à chantier point bas. Mais la police c'est ça musika wa. Te musani police au salama na ba venu wana pour na combattre la batuna biloko nae. Policier a commis ko rêver, batu ba ko kufa le chef de l'état ko tala ndenge batu ba kufi, to la kisi na TV, c'est ça l'essentiel. Moi je pense que comme ça les infractions mais ceux qui to lingi mboka ngo to sali sango na lolenge wana. Le bas malamu pour na Congo, sala malamu pour na Congo, kanisaka malamu pour na Congo. Et ko sala bien. Ozamo kondité bourgmestre ministre etant ovani na bureau na yo. Ozo lia fufu ozo ko makaba français quand nous filme vous fit. Yango zo sala bourgmestre té. Ozamo kondisi tu as mesure de servir la population. Et puis boza ba kondi ya peuple té, bozande bana misala ya peuple. Ozo tala ngo okanzaka na kobengo mokonzi ozande mwana musala ya peuple. Soko zo e bango té lelo nde fo e bango. Kimia na mabota na bino. Bonne chance na génie militaire au bazo à Moussala. On reviendra pour la Moussala les 25 tours avant Noël, comment ils vont évoluer. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé avec toi, tu es en contact avec les deux bourgmestres pour voir la solution en urgence pour la génie militaire base à la libre à Moussala. Pour stopper des années. Très bien. Et puis alors il y a bidon. C'est vrai que le problème avec Imbuta c'était le cas. L'État n'a pas pu comprendre ma cam. Likambo bidon o ezaka peuple te peuple aza conséquence o azobwaka mais bato ba produire ba bidon oyo ezape ba indien bato ba produire ba sachet o ezape ba indien il faut combattre le problème en aval et en amont pour la population il faut une éducation place à kobwaka sengeli kobwaka na ebalete mais pour ba indien pe sengeli côté ya bango na ndenge mususu André Kimbuta gouverneur de la ville à Kinshasa à l'époque azoka décision moko que non mais il y a sachet côté comme les sous-titres parce que quand on soit décision on va examiner ma bouteille en plastique mais hélas décision on tire lango bongo va continuer à produire au pur to bengaka ba bouteille en plastique continuer donc et là les camarades va veiller sur ça parce que ça va veiller sur remarquer dans le pays africain belé maille en plastique va ça sucre en plastique va ça on te pour protéger l'environnement ça veut protéger l'environnement
bande koso bazaka na Kinshasa en 1989 chaleur ezaka lokoza lelote alors surtout continuer bato bakoza na Kinshasa en 2050 chaleur ozala makasi ko leka pour protéger l'environnement national. Donc merci beaucoup à Trésor Kalafa et Précieux Mouyoko à Roublin Bamba. Faut boyer que dans l'ensemble mboka na biso ekomi potentiellement riche en promesses, plus pauvre d'univers. Ba français ba politique ezaka on va voir, on va bokomona nini. C'est rado. Faut to lancer rado moko. To kana kina ba bourgmestre baya. Sauf que côté état de besoin pour to lancer rado moko pour population va traverser. Parce que tous en a difficulté awa même il y a des menaces. Zola nga kuna ti rouble ba bien. Non ba kuluna bazo menacer awa na ba au moni porte to ça to. Oui. Donc ici il y a des brigands mais bazo bangara parce que les soldats bazali. Ndengo lobi ba bourgmestre photo yokana. To lukata lupango moko to buka de part et d'autre. To lancer rado. Ouais, ça c'est vrai. Tinel déjà Zawana. Tinel Zawana. Ba salika pomba relié ba baole kamba. So batona baole kana mabanga batie. Ah bazo kotsa. Ba mabaya moko. Vous les bango. Donc ezali solution moko to ebisi commandant corps. Tozo luka ba moyen mais ba beaucoup mais c'est va pesa biso espace pour bangonde bakolo ba yokana na ba bakolonda to lancer radio population ba banda koya na boye ngoli bango voilà ba kena bango na ba balu pour les ce n'est pas un problème moi c'est important papa après c'est le même voilà même de ça mais ba pardon bon je vais aller faire ça bleu. Bon, avenue Moko, mon école est fort. Ouais. Avenue Moko, les gens. Ouais. Bon, mon souci, c'est comment tu avenue Suki. Il y a tout le monde. Il faut beaucoup de place. Mais on ne peut pas casser sans que. Non, les mouvements sont autorisés. Nous sommes dans une difficulté. Comment il fallait tout ça là? Comment il y a une difficulté, moi, comme un casse. Machine est mais pas ta machine est je vois. Bon, on voit que donc c'est-à-dire 5 mètres, nous avons moins 5 mètres à récupérer quelque part. Maintenant 5 mètres on a bateau anarchiquement. Maintenant machine ce que nous voulons c'est Ubaka. C'est bien. Vous comprenez? C'est ça l'élément. Bismoko de tout le repas c'est Bismoko. Nous sommes dans le repas l'État il y a des mots dans le repas c'est Naimoko. Très bien. Nayo kanan bato na ndenge bambaza. Balabango balabango bino tulingi bongo d'accord. Tulingi so tulingi d'accord. Ah ouais. Mais il faut que sécuriser bino. Ouais. Ça va. Ça va bien. Oui, Papa Israël n'ongo combien va vraiment te sepeli. OK. Musalo bazo saleza ya biso ba congolais tozo sepela na musalo. Mais eloko moko ka inquiétude ya muke yango yo. Ya mukete ya munene. Non. Le problème munene za la raté. Problème nous surtout ba trouver solution c'est que za ya muke. Alors ko kango ba kangi biso boy to minute na kati ya aquarium. Biso ba toza awa. Plus de 30 maisons opérationnelles, commerciales les a bloquées. Alors tozo senga nini batike la biso nzela boye to le kakana biso ba basali saut de mouton ba uti ko kangata entrée moko te ou sortie moko ke ba boucher yango te eza vraiment poelele
moto azoleka na ye na malembe oyo mpe aza na activité na ye awa azosala mpe malembe ndenge wana. Alors tozomona difficulté makasi neti biso oyo nyonso ozomona oyo eza bapompe funèbre baboutique bapharmacie bloqué tozosala ata eloko moko te toyebi te mokolo nini kosala toyebaki mokolo ebandaki mais mokolo ekosila toyebi te. C'est pour cela tosengi na bakonzi bafongola biso nzela oyo basala ndenge basali saut de mouton et gêner eloko moko te. Donc tozoleka kaka na sens wana ya mibale bandeko na biso mpe basala mosala awa toyambi bino na boboto nyonso tu bino mpe bozala courtois envers biso. Baza agressif te mais yebaka ke mosala eza na maboko ya soda moko boye tiko tak mpe ezozala maloba ezozala biso mpe toza bato tokoluka nini tozongisa. Alors tolingi te koma na niveau wana tolingi kaka ke bakonzi na ya commune baya po bango soki totuni bango ngeno bakonzi ya commune balobi bokanga. Alors yango wana inquiétude na biso eza wana. Très bien. Balocataire batondi awa babayer batondi awa pas d'entrée pas de sortie bana classe pas d'accès. Très bien. Ah, tu as la carte aquarium fermée. Très bien. Oh. Merci beaucoup. Oui. Yo le Kaboué. Oui, j'ai dit. Papa Sango, et le robot de ma bépenza. Même les bisous de pas dans ma pango. Entrez zaté, sortez zaté. Le roi à lobby n'a pas de banane, il faut se rendre au 15 heures. Mais bakangi koto. Moi, je me zate à 20 heures. Bah, faut à 20 heures, bah, le coach, ça va au bim sabat. Mais banzera a peu et zaté. Donc, koto na c'est ok, koto na c'est. Kuluna, dans la boîte, tu as mbongo. Mais les actions de Moussa Nini, au Zuba de Tanini, attendez, la mort pour ça, bah, tu vas les cas. Bon, Zuba, quand il a biso, bah, tu as ma pango. C'est là que tu as des bobs. Ouais. Attends, tu vas ma pango, tu dois pas coffrer. Tu dois appeler ça au bimaté. Là, c'est au côté de la tête. Donc, au côté de Coco Taboué, son babaébioté, on va gagner là. Au côté, on commence à sauter, mais l'objet, c'est qu'on a une formation. Menace à Saranate. Donc, Abima qui a quota. Baboya kota et baboya kota comme bango ti ba suivre na la police wani réclamer droit na. Très bien. Alors j'espère que ndengomsa ya koloba monike bozo kima boende ni sango bolula yeyo tika ye situation tozala ngo ezani kosala musala eza mabe te eza pour l'intérêt na biso point koyaki mais mabe ezali avant kobanda musala faut kozwa bamesure préventive bourgmestre ya lemba na ya ngaba bazwi bamesure wana te yango batie bato na situation ya précarité moya koleka eza te bana ya lemba mingi batangaka na ngaba bana ngaba mingi batangaka na lemba wendie matete marché mingi esalema boye soki moto tomonaki baosala mosala na katikati batie tole bango baveni ezali oyo ekati ti lemba aveni ezali elongwe ngaba ekei ti lemba il suffit kotia bapont oyo permettre traverser normalement basali yango te. Très bien. Chose grave moto mosusu abimaki ake musika yo ozonga okamwa balobi ozalaki victime. Comment on a Derek Mazuta moi. Oui, yo nde ozosala pharmacie. Alors eloko nini ekomeli yo? Non, c'était il y a lobby. Talakanga. Oui, à passant, il y a des mecs qui sont sortis. Il y a une côte, mais justement, ils allaient bien. Il y a une côte. Il faut lancer l'application pour qu'on ait faire la poste. Dans l'application, l'application, c'est régi. Il faut que la dans la place, je suis dans la boutique. Malgré tout, par exemple, trois mois, 2 mois. Bakolonda ko to futa mona nini na mupepe to tozuma kasa to pesi muntu ana to compter $50 tonde to futa cher to ana to na biso au décret il faut pas fungola digression on va pesa biso ta passage et les na place qui bino ko offrir biso bo le quoi to bani banda tongo ti e to ça y ça quand même rien du tout on va ça dans les arrêter et alors parce que bazalo qui va protéger biso mais bon on va me torcer ba ça raté attends mon cœur. Je pense qu'on a fini par ici donc le constat est fait on va transmettre donc on a déjà pris les images. Makamboza Rosala, tika discours rebelle, tika français, sala misala peuple se retrouver. Je pense que au Tolobi bilange kola kana mai, mutakola kana ba conseil,
ezalaki bosolo na politique officielle depuis commune ya Ngaba esika pont ebukani Ngaba Lemba esika yango ebukani awa okoza na Lemba okoza pe na Ngaba esika to telemi po mariage ezali pont oyo eza ya kobeba kimia na mabota na bino tokutani mbalo ekoya mbote bye bye.